moto na nzambe olobeli biso awa mais opesi biso origine ya makambo nyonso te parce que likambo nyonso ezali na place ewutelaka wapi botuna question yango lelo nde toyosololango malamu nakoyolimbolango tolobi ete esengeli totanga makomi na nzambe malamu mpo te toyeba balobi ete tomoni lelo bafamille institution ya famille ezali attaqué institution ya famille ezali détruit badivorce bana bazokola ndenge na bango bana bazokola sans parent mibale na kati na ndako sikoyo ewutela wapi na bible soki totangi na bible tokomona place moko elobeli biso boye instruction de la violence na famille na mokanda na Genèse chapitre 4 verset 1 à 16 elobeli biso boye Kain bomoni ntango nzambe asali Adam na Eva alobi ete bo se reproduire famille ya liboso ebimaki wana et puis lele Kain lele balobi nzambe asali Adam na Eva Adam na Eva baye kobota Kain baye kobota Abel Kain abomaki Abel na raison nini ezalaki esprit de jalousie ezali mingi na communauté na biso jalousie elati bato ebele meme bakosambela oyo bayeli nzambe na bosolo te oyo basala repentance te na makambo na nzambe sikoyo na kati wana balobi ete na ligne ya Kain abotaka mpe bana na ligne na ye totangi na mokanda na mokanda na Genèse chapitre 19 chapitre 4 verset 19 à 24 balobi ete totala mpe komona ndenge procédure ya bana ndenge bazalaki deja ya kokweya na communauté mpe ebandaki na Bible avant l'humanité ekoma na bafe ndenge tozali komona awa balobi ete le mec prit deux femmes balobi le mec prit deux femmes le nom de l'un était Adam et le nom de l'autre était Shila et puis Adam enfanta Jabal il fit le père balobi il fit le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Balobi, le nom de son frère était Jubal. Balobi, il fit le père de tous ceux qui jouent de la harpe, musique, hein? Na Bachalimo, donc musique. Balobi, on a fait des Balobi, Shila, de son côté, enfantant Tubal Caïn, qui forgerait tous les instruments d'airain, de fer et la sœur de Tubal Caïn était Nama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de le mec, écoutez ma parole. Alors, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrisure. Balobi Caïn sera vengé 7 fois. Balobi et le mec 77 fois. Si on dit une histoire, Balobi était essayer de vivre dans l'ignorance. Ignorance, c'est comme un problème dans la société. Nyonso oyo ezali kosalema ezala na Angleterre, ezala na Europe, ezala na Congo. Balobi to vivre na négligence te. Négligence ezala pe ezala problème moko monene na communauté. Boyoka période moko balobaka ke libala bombanda ezala na ba complication. Je vais maintenant kokende na histoire pour en finir. Ngai tango nakolaka ndenge nauti koloba je suis un homme oyo nazali toloba nazalaki lokola na babengaka motu moko azali émotionnellement donc orphelin spirituel parce que naibaki nakomaki na âge ya 9 ans naye ko se retrouver papa na mama bakaboni na ndenge balekisaki ngai ntango bakaboni reso bakabona nayeba te
nakoli tendenge na eko ya poto tendenge na komi na poto tendenge na tamboli lelo nayebi eloko moko te. Il y a de cela 7 ans passés, la komi na 50 ans. Tant la komi na 50 ans, basali ninga fête na famille. Tant basali ninga fête na famille, en tout cas et déranger ki mutu na ngai. Na mwana na lobi na batu na bi non, ngire na za musika te na koyeba makambo moko boye. Ona yeba kite ndenge balobi misu nanu emonite matoi nanu ekite. Makambo oyo Nzambe asala ko na bana na ye. Mais makambo ngo va asala ba ko révéler mon na esprit. Siko na ye ko vanda ke basali ninga fête, et on peut na mutu na badi. Mais on dirait ngai para na nana. Siko na bituni. Après, bon na Facebook oyo. Na sala ba makambo na Facebook na sali na lobi ba origine nga na moni ba twali ko benga nga ba moni ko benga nga ba ni ko promena nga makambo ezali mula yeme na mukuse. Bref ba ko bisanga ke papa na ngai vrai père biologique na ngai nde mutu boy na bia solo tende ko yeto kuna na 2013 na sala nzela na tina na Afrique tala ke na Afrique to fani kuna na ko mona ke likambo ya ba ba bengi ya ba basio ba mibali yo ba balaka ba polygamie. Dans mon Bible, nde ezo salake oyo oboti mwana moko boye mwana wana aza na caractère boye mwana mosusu oboti aza na caractère boye tomoni bien ke eloko wana ya polygamie Nzambe alingaki polygamie te. Nzambe alobaki ke mobali ya kobala mwasi moko aussi longtemps aza na mokili akovanda na ye ba circonstance peut venir et yango nde echangeaka ba makambo. Mais sikoyo ntango na ye koyeba révélation oyo yango ye kolakisanga te esengeli sikoyo totanda makambo mpo ete tosala démonstration ya la parole de Dieu mpo ete ebikisa moto moko oyo azalaki na mobunga mpo azonga na nzela na Nzambe. Ndenge nazali awa naye koyeba makambo apres soki combien de mbula soki Nzambe ape korevele nga des choses. Il y a des gens tomonaki lobi awa notre président Mobutu kaka lokola histoire na ngai mwana moko abima elongi ya Mobutu wana kolongola te kobakisa te. Mais Mobutu abandona ye nga mpe nazalaki ndenge wana nga naza elongi photogénique ya po ya boya la papa na ngai pauvre ekombolo Christophe. Mais nayebaki ye te mais nakutana ye na 80. Mais ntango azolakisa ngai mais namoni lokola ndire ekai ezalaki na motu na ngai elongo yango wana raison tozali awa po to édifier mutu moko tolakisa moto moko nzela na Nzambe po te ayeba nzela na Nzambe tomona ke famille institution ya famille esengeli ezala restauré po na gloire na Nzambe. Tolingi bino mingi na mikolo koya koyoka yango nkola pambola mabota a restauré mabota a restauré nyonso azali oyo azali bongo na orphelin spirituel kopanga na yo te. Nzambe azali Nzambe mpo na baorphelin nyonso. Tala ngai depuis na botama te ndenge nakomi boye nazali kovivre na kombo na Yesu Kristo mokonzi.